Dieu se trouve, where God is, sa puissance est là. His power is there as well. Là où nous voyons la puissance de Dieu, Where we see the power of God, Dieu est là. God is Et there. nous allons expliquer dimanche. And we explain that Saturday, Chaque that Sunday, enfant de Dieu every single child of God a la puissance de Dieu en lui. has the power of God in Parce them. que Dieu est en nous. Because God is in us. Shalom, shalom, tous nos bien-aimés, to pesibiso mbote na kombo na Yesu, bisika nyoso bozwami na bandako na bino pona kopesa biso opportunité oyo pona to kabola sango malamu elongo na bino. Vraiment un grand merci pour notre disposition na bino. Lelo to za ensemble na moko ya basali ya destiné araignée. La diagonèse Marie-Claire tobenga kemi na kombo ya Mitch donc tozana ya ensemble na plateau lelo nebike nzambe zana biso na moma oyo pona toloba oyo nitokoloba sikoyo nzambe amebiso apoto partager un mot elongo na yo en fait que te édifier via moto moko to perfectionner via moto moko to tombo la via moto moko et puis to la musako ndema ya moto moko et puis to tonga yo na niveau ya na nzela ya connaissance otoko partager na pokwa lelo lelo toko partager terme no wana nyonso ezali likabo ya nzambe donc nyonso oyo tozwa epa nzambe ezali likabo donc eza don elo nyonso oyo nga nakozala nango elo nyonso oyo nakokozwa eza don oyo nzambe apesa biso eza cadeau nzambe apesa biso alors pourquoi toyekola makambo oyo tant tokolakisa biso ke toza don sur don don après don epa nzambe ekoede biso bien aimé toyeba kochanger même langage na biso parce que ntango oyebi ke si bapesa yo likabo je crois que comme une autre forme par rapport à eloko wana ole olukango mais esi bapesa yo likabo yango siko eloko oza nango beze oyeba siko nazwi yango na osala nango nini tu vois donc eloko to na biso toyeba mais po okoma na point na kosala nango nini obie likabo oyo mosala nango nini faut premièrement toyeba likabo nini tozwa elo nini tozwa epa nzambe nzambe apesa biso nini apesela biso yango ndenge nini. C'est très important. Et dans cela, koyeba ke otozoa eza likabo kuute pa nzambe. Et ko ede biso et pesa biso fondement même na vie à prière na biso. Parce que eza ignorance na koyebisa nzambe apesa ngai eloko sa pesanga obe na kopesa nzambe sala eloko yo nzambe ese atinanga na sala tu vois mais nzela koyeba eloko to partager lelo et ko formuler même prière na convenable na prier na nzela esengeli ezala et puis na yeba ko vivre via malamu o nzamba pesa ngai c'est pourquoi na opesa malopa diagonèse na biso Mitch a ke na biso place toko banda parce que tu introduis biso dans likabo don tozo pa nzambe o nyonso nango oya omona même santé to nango eza don e ute pa nzambe donc le biko to nango eza don tozo pa nzambe nyonso oyo beneme okoko betela tolo okoko loba na salaki mais derrière ça il y a eu tout salaki ezaki don nzamba pesa biso. Yeah, ok. Mama diaconesse, to ke place toko bandela lelo? Ouais. Bana nzambe na pesi bino mbote mingi na kombo na Yesu. Na bolingo nzambe nde to sangana na kati na esika pona koyebisa bino ndenge papa uti koloba. Yango nazo pesa papa merci na opportunité oyo ya pesinga kozana esika oyo. Ndenge uti koloba eza likabo, eza don. Pona koyekola, pona koyeba oyo ya pesa kabiso eza don oyo ya zwande ezo ko transmettre pa na biso yango na zongisi merci na papa oyo apesi biso oyo biso ko kozana ngo lelo mais nini toye na ngo lelo na kati na esika bana na nzambe ndenge papa uti koloba alobi nyonso eza likabo na nzambe oyo nzamba pesa biso moto moko te na sena moya pesa biso yango bongo likabo yango euta wapi tozwa ngo ndenge nini likabo wana eza nini likabo ezali oyo yo ozwa malamu nyonso tu oyo oza nango makambo nyonso tu ya malamu na vie oyo esalamaka na yo ozwa yango ya ofele sans que osenga sans que onyokwama sans que oluka ngo na makasi
ye moko nzambe tata apesa biso yango yango toza ko vivre nango nde likabo yango wana likabo yango nde euta wapi euta na tata ye moko Bible lobi na biso na Jean 3:16 car Dieu a tant aimé le monde il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point qu'il ait la vie éternelle car Dieu a tant aimé le monde tata alingaki mokili mingi ebandaki na tango Adamu akweyaki abebisi moto azalaki susu na soutien te moto azalaki susu na makasi te moto akokaki susu kosala likambo te oyo ekozala malamu na miso na Nzambe moto akokaki kosunga moto azalaki te bobele Nzambe ye moko na bolingo na ye atali ke soki na tiki moto ye moko akokoka te akoka ko s'en sortir te akoka ko bimana lisumu oyo te malamu ngai moko na ya azwaki mokano uto ebandele ya mokili koya ko sauver moto na ndenge oyo ye abongisaki selon plan na ye merveilleux abongisaki ke aya pote aya ko sauver moto asali yango na ndenge nini na nzela Yesu Masiya ye moko tata alati nzoto nzoto ezali Yesu kati na ezali Kristo ye moko Nzambe na kati pe Jésus nde nzoto aye na se na moi aye ko sauver moto nde yango na toza ko benga likabo ya tata likabo oyo eza Yesu Masiya bien aimé likabo wana ezali source ya makabo nyonso ezali source ya badon nyonso tu oyo toza nango oyo toza ko vivre nango oyo toza ko salela yango nyonso tu euti na source wana oyo ezali tata apesaki biso likabo soki totali nyonso tu toza nango toza ko vivre pour na Jésus Christ pour na œuvre de la croix mosala na ya sala na ekulusu yango ezobikisa biso kino lelo pe kino na suka ya mokili toko vivre kaka na ngolu wana bien aimé na kati na likabo oyo tata pesaki biso na nzela na Yesu Masiya tango aye ko sauver moto asengeli ko confesser na monoko na ye Bible lobi ke soki olobi na monoko ondimi na motema nde wana okomi mwana Nzambe okondima nini pe okoloba nini okondima ke Yesu Masiya asalaki mosala na ekulusu mpo na biso mosala ngo ezaki nini konyokoma na ye kokufa na ye na ekulusu kosekwa na ye pe kovandisama na kiti na bokonzi na kembo nde yango wana mosala Yesu Masiya asalaki nde mosala oyo mwana na Nzambe asengeli kondima yango wana azwa yango na kati na ye pe yango tango andimi bongo akomi mwana na Nzambe siko tango yo komi mwana na Nzambe mbala moko tata aye molimo mosantu aye kati na yo apesi yo likabo wana présence ya papa kati na yo na nzela ya molimo mosantu présence ya papa kati na yo eza ko pesa yo bomoi mosusu eza ko bongola yo na kati na yo présence ya papa na kati na yo plutôt nde yango esali ke obenga mwana na Nzambe na kati na kobenga mwana na Nzambe oza ko lia oyo ezali bomoi ya molimo mosantu kati na yo bien aimé nalingi naloba na bino boye na kati na mikanda na Nzambe na fungoli na Jean 4 verset 10 na tangi na kombo na Yesu Jésus lui répondit si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Si tu connaissais les dons de Dieu. Awa boye, Jésus azako solola na la femme samaritaine. Azako senga ye mai na komela. Alobi pesanga mai na mela. Kasi mwasi oyo alobi yo zali mo Yuda ngana zali mo Samaria. Biso na bino toyoka na kate. Ndenge nini yo kosenga nga mai.
alobi na ye lisusu ke ozali pe ata na katini ya kotoka mai te po omela bongo mai yango ozosenga omela ngo ndenge nini sikoyo awa Jésus alobi na ye si tu connaissais les dons de Dieu ye moko Yesu Masiya nda azalaki liboso na ye alobi si tu connaissais les dons de Dieu Jésus-Christ atelemi liboso na ye na kati na ye ayebaki ke yende aza don de Dieu parce que Jésus eza nzoto Christ na kati na ye eza nzambe tata oyo aye na kati na Jésus pona kobikisa mokili nda alobi na ye si tu connaissais les dons de Dieu donc ye moko don de Dieu atelemi liboso na ye bisoko yebaki nani atelemi liboso na yo nde yo nde kuto sengi e mai pote apesa yo omela bien aimé don de Dieu oyo ezali Jésus-Christ na kati na biso yende moto aza kosala biso pote to bonga pote to bika don de Dieu na kati na biso yango nde salut Jésus-Christ na kati na biso apesi biso don mususu oyo babengi les salut oyo oyo ezali bomoi pona biso lelo. Ok, Maman Diakonesse, nazo maloba po to condamner penser aux anango. C'est-à-dire que toza koloba boye tango Yesu aye na mokili aye na demande na biso te mais aye en tant que bolingo nzambe. Bolingo inconditionnel tata et se manifester par mutu et pour mutu abika mutu alaki capable te pour amebiki sa ye moko na condition onzamba pesaka batanda mi beko mutu moko te aki capable à se sauver yango moni beko pe e yaki te biki sa mutu alors qu'est-ce que nzamba sale abi pona koka kozwa bango na ko récupérer humanité fona pesa bango don. Et don wana nzamba pesa biso yango mama expliquer biso don ya eza Yesu Masiya oh na nzela ya Yesu Masiya place likabo pe ya lobiko eye na tanga na biso longo Ephésiens chapitre 2 Ephésiens chapitre 2 le verset 8 à 9 Bible lobi car c'est par la grâce que vous êtes sauvés na nzela ngolu nde bobiki sama na bobik sama nzela ngolu na nzela ya kondima yango eye na cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu tu vois donc nous sommes sauvés na likabo ya nzambe donc salut est un don c'est pourquoi salut est à obtenir be fort na bisoté pourquoi tento yebango parce que ekopesa ngai une autre façon ya komona comment naza sauvé est-ce que na sauvé pona be fort nanga non salut eza don ya nzambe sikoyo à part salut to komona bien aimé donc to expliquer eloko nyonso tozwa epa nzambe eza mawana nzambe eza ngolwa nzambe eza bolingo nzambe se manifesta apesa biso o nyonso o biso koma lelo eza effort na biso te o esala tozwa mais to ko expliquer malgré eza likabo nzambe apesa biso mais pour quelle est ma responsabilité? Mais toi, qu'on a expliqué tout temps quelques versets si les dons. Toi, découvrir. Moni, maman tani sur Jean chapitre 4 verset 10. Toi, moni que Yesu ye moko aza don de Dieu. Aza li kabonza ma pesi batu. Po batu ba bika. Tu vois comment on a même sali ye moko na Ephésiens 2. Sali aza li kabo. Ngana yo to zwa sali en tant que cadeau, en tant que don. Tu travailles pour la salité, tu gagnes salité, tu mérites salité. Tu travailles pour mon abika, mais eza bolingo nzambe et pesa biso sali. Amen. Et pesa sali. C'est pourquoi tu yako mona même oyo biso koma en tant que ba yenge benanzambe, eza don. Tu koma justice ya nzambe, mo yenge benanzambe en tant que likabo. Maman na peso malo continuer penser. Tu koma ba yenge benanzambe, c'est vrai papa. Wana tomoni yango na Romains 5:17. Lobina biso si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils.
Donc, do ya justice. Don ya justice. Donc, pour comme juste pas nzambe, eza misana biso, eza don. Oh, eza don. Donc, nzamba pesi yo. Yes. O komi juste liboso na ye. Voilà. Yango wana. Yeah. Yango nga na zwi yango te po nga na lingi. Na zwi yango te po na keneki ko senga ye. To na boye te, ye moko alingi na volonté na ye, asali nga na koma juste. Donc, ça juste na ba œuvre na biso te. Na kosa la bolamo comme ça nga juste te. Non. Et loko e komi sanga juste pas nzambe parce que ça don. Donc nzambe na bolingo na ye alobi Marie Claire lokolo ndimi Yesu zwa likaba comme moyenge beni. O komi juste lokola nga. O komi na même plateforme nanga Yesu. Yes. Yeah. Eza bongo papa. Pona moto azwa yango esengeli tasala likambo moko ya spécial. Po koma ozwa likabo nzamba pesi biso. Ezali te ke okene kosala likambo songolo nda pesi yo don. O mérité yango na likambo moko bote. Eloko yango ezaka immérité. Eza don nzamba pesi biso po ete biso bana na nzambe to yeba to reconnaître o ezali nzambe kati na biso. Makambo nyonso tozo sala na sena moi ezali don. Moto moko te azo mérité yango. Donc ça dit que tozo yeba ke elo nyonso nzamba pesa biso ma diagonesse eza likabo. Yes. Même pema oxygène o eza don. Yes, papa. O biso to calculer oxygène hôpital. Litre moko soki na valeur soki ya 10 pounds. Litre moko ya oxygène. Sikoyo combien de litres tu respiraka chaque jour? Soki bito sombaka oxygène pour la respiration na biso. Omoni ke muta kokate. Yango nzambe na bolingo na ye avant akela mutu. Acha oxygène en disposition. C'est-à-dire que tozwa ngo ofele, tozwa ngo gratuitement pa nzambe. Hein maman? Yes papa. Eza bongo. Yango wana soki totali pardon, dans mususu ezali dans ya la vie éternelle. Apesa biso don ya bomo ya seko. Voilà. Ndenge tozo lobake bomo yuana ezate ke okendaki ko somba yango. Olingaki ke yomoko omipona omisala ndengo zali. Po toza na bomo ya seko. Bomo ya seko totala ngo na Romains 6 ezana chapitre 6 verset 23 à 24. Ouais, car le salaire du péché c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Les dons gratuits. Yes. Eza don gratuit. Vie éternelle. Vie éternelle, les a don gratuit, papa. Tokoma na vie ya bonzambe. Eza gratuit. Liwa elongwa na nzela na biso. Eza gratuit. Tozo vivre vie éternelle. Eza gratuit. De ça veut dire que don ba gagna kangote. Donc oko travailler te pozwango. Soki loko wana o gagner yango na travail na yo eza sous donté. Parce que yom to travailler. Donc baza ngo ofele. Yes. Et uta na don moko papa. Don moko o Jésus-Christ asa salaki. Jésus-Christ asa travailler pour na biso. Asi akokisa ki nyonso na kuwa pour na biso. Yango biso to eto bénéficier na ngoka. Comme ko vivre na ngokaka. Ndenge ya pesi biso le bibozo na bino vie éternelle. Biso pe to ndimi to zu yango, ale to komi ko vivre vie wana ya libela. Et ko changer te. O to zana ngo lelo kati na biso yango to kenango tina suka mkolo Yesu akoya. Yango wana eza don moko spécial. To zalaka nango to continuer ko vivre na don wana ba pesa biso eza ofele. Donc vie éternelle et to zwango déjà. Eza juto ke likolote. Jour enlèvement mais déjà on a sait likabo wana ya don ya vie éternelle. Donc to vivre vie éternelle déjà lelo. C'est que don musoni so on tokoza nango. Don musu ezali don de la foi. Foi pesa don. Donc on dit moto lobaka mon juste vient par la foi. De foi pesa don. Na gagner ngote. Foi pesa don. Obi nzamba da telema bolingo. Yango moni mutako beta tolote o na ba prière nanga, na ba jeûne nanga, na misala kitoko nanga. Donc tout ce que nzamba pesa biso eza don après don. Cadeau après cadeau. Likabo na likabo. Yes. Vie ya moto nyonso tu na sena moyo. Mwana nzambe nyonso. Vie na yeza après don. Après, don, eza ko se multiplier kaka. Wana to lobi to zana don de la foi. Don de la foi. Nzamba pesi biso ngo peka ko fele. Voilà. Et na Romains 12 dendenge lobi. Dieu nous a donné la mesure de foi. Voilà.
mesure ya foi wana na mutu nyonso et puis eza égal na mutu nyonso tout donc foi wana oza nango capable ya ko vivre vie moko normal na se na moi na ba condition nyonso na ba niveau nyonso na ba problème nyonso ba situation nyonso soko oza na foi na yo okomona ke mbala moko oza ko ouais, parce que foi ba pesa biso mukoto ndima mukoloto yo ki maloba na nzambe to komaki convaincu na maloba nzambe moni conviction motema na nzela évangile abipo ondi évangile fo nzamba za foi na ye moko apesa yo ponde me l'évangile poko ma sauver parce que foi ya mutu e bikisaka mutu te siko nzamba azwi likabo ya kondima na ye moko nzambe apesa biso poto ndimela maloba na ye toko bana nzambe amen yango la Bible elobaka na biso ke la foi vient de ce qu'on attend voilà. Soki oyoki balobi que ça vient de la parole de Dieu. Na koyoka kaka maloba na nzambe po pesa nga foi. Parce que soko yoki maloba mususu e ko pesa pe foi le contraire na oya nzambe. Mais o sengeli koyoka maloba na nzambe po maloba na nzambe nde yango eza vie. Soki oyoki yango nde eza vie, ozo continuer ko vivre dans la foi, donc ozala toujours vainqueur, ozala toujours victorieux. Yango wana papa. Foi mususu toko ko partager de don mususu don mususu please ezali don ya Saint-Esprit don ya molimo santo don molimo sa pas don Saint-Esprit pas wow nzamba za telema bolingo azana nyonso nzamba za telema bolingo et puis bolingo nzamba za inconditionnel na bolingo na ye avant na kitsa bokonza bino fo na pesa ye boye parce que nzamba ye baki yango ki toko na besoin ya oyo alors alingi travail à moutouté mais après subissons parce que c'est très important de vivre na biloko nzambe abongsa pour na biso. Amen. Bien aimé, tozo tanga na acte 2 verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Wow. Saint-Esprit pe azadon. Azadon. Wow. Mutu moko ta salaki likambo po ke Saint-Esprit aye pa na ye. Mutu moko ta salaki malamu moko boye po Saint-Esprit asepela lobi yo sali bien ya kanga na ye pa na yo. Voilà. O pe a récompensation yo na ndenge oyo salaki malamu te. Ezali don oyo nzamba pesi biso. Don oyo nzamba bongisaki po eke mwana na nzambe nyonso azala fort. Na nzela ya Saint-Esprit nde tokoma makasi. Makasi soko salika moko ya bien boye okoloba te na sala ngona makasi na ngate. Makasi wana eza Saint-Esprit oyo nzamba pesa oyo lokola don. Yende azako salela yo msala wana. Mayele oyo zanango, bwanya oyo zanango. Saint-Esprit oyo nzamba pesa oyo lokola don. Nde yo wana azo pesa yo makasi yo sala msala wana. Ozo sala loko moko te po yo lingi. Ozo sala loko moko te po yo yebi. Po zaka mayele mingi yango ozo sala ngo te. Ozo sala ngo parce que ozana don ya Saint-Esprit na kati na yo. Papa ozana ma. Parce que eloko nyonso bele to sunye loko parce que mwana nzambe sikoza eloko esa déception ya bana nzambe parce que tocha kondima ou bien confiance na biso na misala na biso. Confiance na biso na ba jeune ba prière ba effort juste ko sala yango tocha confiance yango to mona résultat te. Mais soki oche confiance na oyo nzamba pesa yo oche confiance na oyo nzambe sa bongisa pona yo eza une force bene pour vivre différence na mokili. Est-ce que boyebi que même guérison eza don pona obika na maladie moko etungisa yo eza effort na yo te batu bazo bunda po babika lobiko parce que baotsa motema tika na jeûner pendant 21 jours mona douleur ki mangai tika na sala bon nzamba ko sala non ça dit que na nzela misana yo ne nzamba ko sala non nzambe si asala siko yo ka beneme don nyonso soki na ye nango pa na yo eza na responsabilité na biso bato mama diaconesse eza na responsabilité na biso parce que na kotendre loboko na ngai na pesi yo likabo kitoko na sombeli yo na pesi yo mais eza wana mais tam so bénéfice nango te yango moni même te tolobi que salut eza don mais bato nyonso te na mokili baza sauvé bato nyonso te pourquoi parce que bato nyonso te basala réception ya don wana basala réception likabo parce que likabo nyonso eza na responsabilité ya mutu mais une sorte ya bien aimé et pas nanga eza likabo mais et pas mutu apesi nga eza likabo te a travailler pour nango salut pour na biso gratuit
Mais quelqu'un a souffert pour ça. Moto moko sala ki ponango. Yes. Yawe tata anyo kwa makina esika na biso na yo. Et azu sali comme don apesi biso. Amen. Donc biso est gratuit, mais pas ya moto moko. Il a travaillé pour ça. Même moto a le cadeau téléphone. Yo monango cadeau. Mais nzoka ne pas na ye écoutez ye travail pour akangisa mbongo asoblo cadeau wana. Yes mama, toke na pension nango. Eza bongo papa. Moto moko apesi yo par exemple ba pesi yo téléphone. Na sombeli yo téléphone na pesi yo. Téléphone wana soko ozui okozwa te okorobomba. Ba salaka na téléphone nini basalelaka yango. Okosala nango nini okofungola. Soko fungoli okolinga nini osalela. Osalela po yeba nini ba option nini eza na kati. Oyeba na koko sala téléphone wana ndenge nini. Eza eza na musala nini importance nini téléphone wana oyo ba pesinga oyo ba sombelinga ba pesinga cadeau na salela yango eza ndenge mona ba don soki na zui don na yebi ke na likabo songolo na kati nanga na likabo ya guérison eza te ke na zui na bombi yango esengeli na salela mais ko salela yango na ko salela ndenge nini soki na yebi te eloko nini na za nango na ko salela yango ndenge nini soki na yebi te nani apesanga yango. Donc ma diagonesse la premier point exacto yeba yango. Donc soko yebi yango te moi pour bénéficier yango exacté. Donc la première des choses moi na nzambe ayeba que azo likabo ya justice azo likabo molimo sang azo likabo ya foi azo likabo ya salut azo likabo ya vie éternelle. Donc azo likabo grâce. Est-ce que oui même ministère da don. Ephésiens 4 le bi Yesu asala don na église. Cause la pasteur, apôtre, prophète, eza likabo. Eza likabo ko betela tolo te ke ngai na sala bo non betide nanga o théologie nanga. Non, eza don nzamba pesa batu pona intérêt à église. Yes papa. Yango mona nzambe apona ka mutu ata oya tanga na ete. Ata oya wuta ki soki na kinsuka kuna. Muto ayebi te me yako bimisa ekuna aye na ye parce que deux équipes ka classe mutu te muta ko sala don na ndenge no sozale apesa parce que eza cadeau voilà ato na yo oyo batu bako mona mutu te mais nzambe a déposé don na ye na kati na yo apesi yo musala lobi yo nde muto ko tombola musala o ye wana yango na moni to bengi yango eza don ministériel eza likabo nzambe apesi na moto asala yango na toloba aponaka oyo ya alingi ko pesa musala po abanda ko sala azo kabiloko ezangi tina apesi tina eza c'est à tomboli voilà parce que ça dit cabo à pessi mais ce que maman tous on a point moko parce que to banda ce que expliquer donc au bandi ko toucher point mais to tresser nango bien parce que na vie ya elo mo mama lobby na vie wana vie moko zawana mutasalo cadeau anniversaire na yo azui aki asomi téléphone aki toko ya cher ambalango très bien ayelio tango zui yango ofungoli bo téléphone iPhone phone yango kitoko c'est bien eza cadeau ozui mais soko zui yango nengo lobi o tchanke pas na messe pa nango ça veut dire que eza nango cadeau na yo aussi ozui yango et comme nango ya yo mais mo bénéficier yango c'est quoi deuxième chose faut ça je crois il faut fondre la carton au fongo li carton obi ko fond la carton na pesa facilité hein o mona folo ka linzaka hein mona pe linzaka pe bien pour efungwa donc pe fungwama to tango fongo li yango ozi téléphone na maboko sim yango fonango bikitoko fona sika mikolo penza mais est-ce que ozo bénéficier nango non nanoté yango moni na cadeau nyonso basombi na carton eloko yo sombaka soko fond li carton eloko liboso bataka likolo eza notice wana eza pensée ya fabricateur alinga bisa yo omoni eloko ba pesi eloko sombi avo salango boye option nango eza boye bénéfice nango eza boye soki omoni yango ekufi kokene pa emusu te zongi soko ka epa na ngana fabricateur yango my god donc zongi soko epa na ngana fabricateur kokene mutu musu te donc wana eloko sombi elingaka moto te elingaka eloko boye te mais lorsque autangi notice sikoyo okomi na deuxième point à départ pour na mena oyo bako ezalaka boye donc likabongo eza boye mais jusque là pe mago tangi maintenant no bandi ko bénéficier te
il faut yeba na kutu ndeni babanda kofungola ngo tango efungwami oyebi ke na okota na ba option boye otali ba option ni na kati boye ezolakisa yo place nyoso eloko nyoso olingi kosala okokuta ngo na kati kuna mais otangi notice obandi siko kosalela siko soko otangi notice o comprendre mabe kosalela te poso osaleli obebisa ngo malamu osalela ngo ndenge notice elobeli yo osalela donc so comprendre mabe malamu kutukene ko tuna place bateka biloko yango basala ngo mukolo na ngwa sala ngo tuna ye eloko na semaine nazo kosate bo expliquer ngeza ndenge c'est très bien parce que maman je crois que tozana point moko très capital pour na to fungula maila bana nzambe donc tozana notice nzambe tango tozi ba don oyo notice ali no to na notice oyo kola kisabiso vie éternelle ba vivango ndenge nini ba blessement ndenge nini foi et ça la ndenge nini molimo santo oza don to ko bénéficier ne maman obike même molimo santo ali kabo donc c'est fort na ngate molimo santo la capitale na vie ya mwana nzambe ye muta vrai conseil na biso man okomi devant deux chemins ozo batena kende wapi mais akoy biso ke sala boy zonga boy à l'action que kati sabo ko kende boy te tala côté kuna ya molili côté kuna ba police bazali kende nzelo parce que aza molimo mosanto aza nzela aza mwinda aza ko éclairer nzela na yo aza na nyonso yango na tolobi na téléphone eza na ba option nyonso na kati donc oyo eza pardon oyo eza lokola biblia eza lokola téléphone na notice na biso toza na téléphone notice toza nango posa biblia eza notice soko zotanga ngo ezolakisa yo ndenge nini yo kotambola ndenge nini yo koloba epa yo wapi yo kokende soka lobi na o telema soka lobi na o kende mais nyonso tu wana eza don okoko sala ngo na mayele na yo te okoko loba eloko moko te ke na loba tina ka pona loba te parce que molimo santu azawa na pona koyebisa yo eloko nini osala parce que soki osali yango na nzela ya mabe omoni eza mabe mais na mwana nzambe nyonso soki otie motema na yo na molimo santu azali oyo asunga kabiso azali oyo alobela kabiso eloko nini to sala azali oyo azali surnaturel na ba pensée na biso yenda tinda kabiso to changer makanisi alobela kabiso maloba oyo ekoko yebisa yo likambo ko sala likambo ko loba direction ko kende po azo pesa yo pensée ya sika oyo yo moko zalaki na ngote oyo yo moko yebaki ngote Saint-Esprit aza vraiment capital na kati na vie ya mwana nzambe. Donc ma diagonale to keto pusana. C'est-à-dire que bien aimé, oyebi soko komi na point ko yeba ona nango eute pa nzambe nazon en tant que likabo. Et loko ali bo se ko sala yo et ko toucher conscience na yo. Yes. Et ko toucher conscience pourquoi parce que bana nzambe mingi baza ko luka e pa nzambe biloko baza nango déjà. Et puis bana nzambe mingi baza komita na confusion parce que tika na sala boye po nzamba pesa nga boye oh nzambe sa pesa yo yango siko point to nango d'abord yeba ke ozala nango déjà amen bien mais est-ce que oyebi ke nzambe sa pambola yo peut-être lelo baka na oloka li pamboli na osala po nzamba pambola nga écoutez nzambe esi a pambola yo li pamboli eza don amen et faisait être lobi ke nzambe a pambola biso na ma pamboli nyonso molimo ma pamboli ngo za to sito zwango déjà yango tozo expliquer ko zwa likabo na ko vivre likabo eza makami ba différent yes tozana makabo nyonso to anango yes papa bien-aimé tona molimo santu tona vie éternelle tona foi tona justice nzambe tozana ngo donc tona salut tozana protection nyonso wanto ko citer eza ba don mais ko eloko elingi to yekola premièrement il faut avoir notice il y a produit oyoza moni produit toza vie éternelle za produit to nango siko po oyeba comment vie éternelle fonctionnaka mais notice la bible ya moni tozo conseil moi na nzambe nyonso linga mukanda oyo eko fongola yo mayele oyeba comment foi esalelaka comme molimo santo asalaka a collaboraka na moi na nzambe c'est ça bien aimé vivre donc parce que ndenge mama expliquer biso okozwa cadeau à téléphone au fongo liango au moniango c'est bien c'est bien et puis au kotanga c'est bien mais la troisième chose importante maintenant il faut participer na makambo tangi participer ça dit que na bali mena ko utiliser ba option o c'est la tangi na notice wana ozomona siko ato tangi mais soko za ko utiliser téléphone ba option la te oza na téléphone mais ozo bénéficier ba option te mais
nzambe avant na belo ko yoka nzambe asa pesa biso nyonso oyo ngano tona bosenga nzambe sa pesa biso yango mais eloko nzambe alingi toyeba yango et puis to changer conscience et puis penser nanga échanger na kwa koyeba ke miracle eza don ya nzambe guérison eza misana ngati eza don ya nzambe omoni pasi etungisanga nzambe sa bikisanga deja na maladie oyo tango yebi yango bien-aimé que eko changer face à kolobela face à ko prier parce que eloko yebi koza nango te osani okolukango okosenga mais soko yebi koza nango que langage peut ko changer amen ma diaconesse to kenan bien-aimé ozana ba don nyonso o nzamba pesa yo ezaka likambo ko changer mentalité likambo ko changer pensée na yo tika ko kanisa ke ozana makasi te tika ko kanisa ke oyebi eloko te tika ko loba ke onga nazana nga boye boye te ozana ba don ya nzambe o nzamba déposa na kati na yo iluka oyeba ngo pe osalela yango banda ko participer banda ko loba ke tango mosusu oyoki nzoto malamu te ozana don ya guérison na kati na yo oyebaka te soki lelo tangi makomi ozana notice na yo tanga akoyebisa yo ke ozalaka na don ya guérison banda koyebisa eloko moko eza kotungisa yo na nzoto ke na boyi yo obengani ye nalingi yo na nzoto na ngai te okomona ekosalema parce que oza mwana nzambe oza na badon oyo nzambe adeposa na kati na yo oyo eza kopushi yo kende liboso soki yo moko oza koyeba te nde okomona okobanda ozonga nsima mais soki oyebi yango okozonga nsima te okokende liboso mpe okobanda kovaincre okovivre vie ya victorieux okovivre vie ya champion parce que oyebi nani yo ozali oyebi nini nzambe apesa yo lokola badon opportunité ya oyo ya kovivre nango esengeli kaka ozala na notice na yo obanda kotanga ngo banda koyekolaka yango tango na tango okomona oyo nzambe atia na kati na yo mpe ebandi kosala esalaka nango esalaka parce que ezali badon nzambe apesi biso nzambe oyo alingi biso mingi tolobaki bolingo na ye nde esali ke apesa biso yesu masiya na nzela ya yesu masiya nde tofuluka na badon oyo nyonso toza nango nde totonisama na oyo nyonso toza nango siko soki yo ozoyeba te nde pasi eseke ezwami soki oyebi okomona okozala moto akomitungisa te papa donc c'est bon bien aimé eloko c'est très important toyeba tokoma na confiance ya o nzambe sa pesa biso yango tobengaka bien aimé nzambe a anticipa oyo moto nango bosenga yango tolobaka grâce ngolo nzambe c'est sala ngolo nzambe za faveur tozo pa nzambe libanda makasi na biso libanda misala na biso mais sikoyo yango tokoloba mage nzambe apesa biso vie éternelle apesa biso foi apesa molimo santo mais ngana yo to na responsabilité ya koyeba ke oui naza na foi na molimo santo so na yebi yango na suka na koyeba te sikoyo na participer na eloko wana comment sikoyo na banda ko changer face à ko bondela et puis face à ko lobela et puis ba gisement na façon à agir et changer so eloko nini esalinga na changer parce que na yebi que non oyebi que nga naza juste lokola nzambe koyeba yango et changer nga mentalité na bani ko mona différemment oyebi que Yesu esa bikisa pasi ya malade etungisanga koyeba yango oleke o acceptango oyebisa nzambe nzambe bikisanga elosala na kombo na Yesu yo malade esiba longola yo esiba longola parce que nga Yesu esa bikisa malade nyonso na nzoto nanga oyesani longwa na kombo na Yesu amen même autorité autant nango pouvoir eza don oza nango siko na nzela koyeba ngo kosuka na koyeba te bien aimé siko luka o appliquer yango o sala yango c'est là on bénéficie yango c'est là on bénéficier bien aimé c'est très important kokanga munoko na yote mais luka o banda koloba babiloko za nango confesser yango esala oyebi victoire oza nango mais tant mususu monguna aluka abundisa akoisa yo mais tant ozo kwani ko bake oh menga na champion na plus que vainqueur obandi ko loba yango et puis awa na pensée changer beneme au mona siko bani ko bénéficier victoire maman diagonale ezabongo papa ezabongo mwana nzambe ezali oyeba ko salela tokomi na tango ya kosalela tozali su na tango ya ignorance te toza na tango tosalela
toza na tango ya koloba soki na moni likambo na se référer na notice na ngai pe na lobi selon oyo notice na ngai ezoyebisanga na landeli oyo notice elobi notice eyebisanga déjà na sina bika notice eyebisanga ke naza na vie éternelle yo ya oyebisanga te ke maladi wana ozobela eza ekomema na liwa wana na boyi yango po Yesu Masiya alobaki nanga la vie éternelle alobaki nanga ke na sina bika na mapipi na ye sikoyo yo ya oyebisanga o wana ekozwe esika te na koboya yango tokomi na tango ya kosalela tokomi na tango to vivre makambo oyo notice ezali Bible elobelaka biso selon badon oyo apesa biso tosala ngo te po tolingi kosala tosala ngo te po toza bagangi o wana ye moko Nzambe mutasalelaka biso yango po apesa biso don wana po to vivre nango yango wana bana Nzambe tokomi na tango oyo ke mwana nyonso ayeba ko reconnaître musala Yesu Masiya asala asala ngo pona biso pe apesa biso makabo wana siko makabo wana to sana ngo nini to banda ko salela yango makabo wana ezala mode de vie na biso makabo wana ezala o ezoko changer pensée na biso ya mokolo na mokolo soki ezali don ya justice il faut naïba que naza juste il faut naïba que naza komi bomba et naïba que naza kotambola ndenge Nzambe alingi naïba ko sala o mono ko Nzambe za koloba ezali notice eza ko yebisanga makambo na ko sala bien aimé Nzambe alingi biso mingi donc bien aimé Nzambe alingi biso mingi parce que apesa biso nyonso oyo mutu anango bosenga avant Adam asalama azala formé na poussière Nzambe sa prépara eloko nyonso donc akuta okuta ezali kaba pesa ye ezali kabo bien aimé esikoza yeba yango Nzambe alinga yo apesa yo nyonso oyo na bosenga même vie na yo c'est contraire par rapport ya o Nzambe sala pona yo ko confesser contraire de confesser o Nzambe sala yango to toucher premier point de départ yeba makabo Nzambe sa pesa yo tango yebi yango lobaka yango tango zo lobango changer pensée na yo banda komi mona par rapport ya oyo Nzambe sa pesa yo parce que na prié le comme diagnosa lobby boyebi que vie chrétienne lelo ou bien christianisme et ça processus c'était que oh Nzambe pesanga oh Nzambe yaka non parce que Nzambe esa ya Nzambe esa pesa c'est que christianisme et ça processus à découvrir makambo Nzambe sa pesa biso et puis to vivre na makambo ngo yango moni na troisième type ya connaissance ba bengi connaissance à participation na bani ko participer je crois que 2 Pierre 1:4 Bible lobby que tu va participer à la divinité en Nzambe. Tu va participer à la gloire en Nzambe. Comment tu comment yango parce que Nzambe na bolingo nem ta kotsa sur makambo wana. Après ça biso don tu ko bana ye. Donc tu ko le kola yaza. C'est quoi bien aimé? Et si koza ko accepter négativité te. Ko accepter kufate. Ko accepter maladie mais yeba que Nzambe ça personne don la guérison. Après ça don ya autorité. Après ça le pouvoir tout et ça va don. Ko lukango te ko luka. Reconnaître ko zanango. Siko eloko yibo zanango sani bana ko sani. Bando salengo. Siko soko yebi to nango to sani wana ko luka. Yango moni bana nzembele oh 21 jours na luka Nzamba ya aya. Oh na luka onction, na luka lokobo, na luka molimo sa aya kat nanga. Beneme oza ko luka biloko si a personne de kabo. Oza nango déjà. Oza nango déjà. Et l'autre nango bosenga yeba yango découvrir que eza déjà wana. Sikoyo changer pensée na yo. Yango vie chrétienne ou bien christianisme. Et ça pour ça ko ya ko zoate ou te panzambe. Mais ça changement de mentalité par rapport à Nzambe ça sala pona biso. C'est ça la clé bien aimé. Paul a le bien, bon se conformer makabo monate, mais bon renouveler intelligence na bino. C'est très important. C'est ça la vie chrétienne, frères et sœurs. C'est ça. Sois conscient. Même maintenant, comme une conscience, que bien aimé, osana oyo, même prière na yo, et ko change. Amen. Mais alobana yo, et ko change. Amen. Façon kozana yo, et ko changer. Amen. Et ko changer. Amen. Yeba o nyonso Nzambe asa pesa yo. Et lo nyonso bako biso na futur. La futurité. Vie éternelle la futurité. Salut la futurité. Toi nango déjà. Toi vivre nango déjà. Toi zakanango déjà. Mama toke na point suka. Toza ko vivre nango déjà. Mwana Nzambe, simba maloba oyo, simba notice na yo parce que to komi na tango oyo ignorance eza permis te. Kozala ignorante parce que eza possible oyeba
eza possible soki oyebi ekobikisa yo totikala na kati na bonzambe totikala na kati na koyeba oyo biso tozali toyeba oyo nzambe apesa biso toza ko vivre selon no moto mais selon nzambe oyo alinga biso mingi bolingwa nzambe nde oyo ezali tozo vivre lelo soki nzambe alinga biso te toko vivre te nde tozo vivre lelo bolingwa nzambe bien aimé makanisi pensée na yo koyeba na yo ezala selon oyo nzambe alobi ezala selon yo te kokamata mayele ya classe to ya kotia yango na makambo ya nzambe yo tia oyo ya nzambe akolakisa makambo ya classe kokamata mayele oyo yo ozalaka nango te ya atake mama obi atake papa yo zwa nanu oyo ya nzambe liboso eza notice ya malamu yenda komema yo na dimension oyo yo ozolingo koma parce que yango wana nde esengeli na biso. Voilà bien aimé yango wana donc toyeba o nzambe ça sala pona biso eza base connaissance eza base pour un changement vie na biso. Amen. Donc tokaboli lelo nyonso oyo zanango ou bien nyonso luka nzambe sa person atali kabo eza don gratuit. Yes. Yeba yango et puis tango yebi yango vivre en accord na biloko wana. Yes. Donc loba yango changer pensée na prière na yo prière changer parce que eloko na sina zo yango déjà. C'est bien aimé. Donc, au pamboli vine si causa. Yes. Au vivre na prospérité à tous égards. Amen. Ok liboso na vina yo. Amen. Makambo nzambe sa pesa yo nyonso et sala. Amen. O mona yango, o palpe yango, o vivre yango. Amen. O connaît que souffre na maladie te mozala en bonne santé. Amen. Parce que guérison et c'est la pesa yango. Amen. Santé divine eza ya yo bien aimé. Amen. Zala prospère à tous égards. Amen. Na famille na yo, na couple na yo, Yes. na ba na yo, Amen. na business na yo, Yes. na makambo kelasi na yo. O nyonso zo penser au sala nzambe esi abonzela yo esa pesa likabo ya kokende liboso Yes. ya kotombama pamboli eza mpena yo. Alléluia.